Tango conséquence ya mabala misusu bandeko na nga ba mabala misusu bakotaka ngo te. Ba mabala misusu penza bakotaka ngo te. Yango ezalaka bien bo senga ka volonté ya Nzambe. Soki osengi na yo volonté ya Nzambe, omona peke no makambo nyonso na yo pe e obando tambola nango kitoko wapi. E ozala nango ka bien, mais soki ozo senga ka volonté ya Nzambe te nakota nanga ka libala nakota nanga ka bandeko nanga yango ba conséquence eyaka nango kaka ebele encore kilikili bandeko nanga eza vraiment pasi surtout pour na youtubeuse na biso ya Tongo Karine Mokonzi. Bandeko nanga makambo moko ya pasi makasi osala pasi vraiment na motema komona na communauté na biso c'est comme si mibali mosusu na ebité so ba utaka wapi objectif na bango nanu bazoya kaka babebisela yo réputation babebisela yo vie basala soki nini bandeko nanga sali nanu na bandeko nyonso otu bazolanda ka kisongi officiel chaîne na biso ya kitoko bandeko nanga wana pesi bino bambote place nyonso bozolanda ka biso soki eza na yo limbala na yo liboso ya olanda ka biso en tout cas na osenga na bino bo s'abonner massivement bo sala pe partage bo sala pe ba commentaire na bino bo tiela biso ba j'aime na ndenge kaka ya bia bandeko nangai makambo awa nde evandi kisongi awa nde evandi awa eza penza place ya kisongi na degré moko ya makasi bandeko nanga lelo kisongi na biso eza pona Karine Mokonzi na makambo na ye ya papa Evi Kikuli ye moko kutu Karine aboy na ye to benga ye papa Evi alobi te bo benga ye ka Evi to benga ye Evi parce que aza papa ya mwana na ye aza lisusu mobali na ye te bandeko nanga makambo awa eza libalo ekufi pona kindumba ya Evi Kikuli de libale sali nini ekufi bandeko na ngai nzoka depuis azalaki na Karine Mokonzi yepe azalaki na basi misusu na sima nango il y a pas longtemps tolandaki émission nalandaki ba voice moko ezalaki ya Karine Mokonzi ezalaki kala ba page na biso ya ba Facebook mais natiraki penza attention te il y a de cela soki 2 mois Karine Mokonzi azaki akosilika zoloba makambo a feti comment ça fait-il que yo kendo kobina na mwasi wana na feti boye mais na kotaki penza te parce que komona Karine Mokonzi en tout cas elongi na ye bandai déjà kolakisa ke non Karine Mokonzi aza na ye heureuse na libala na ye yango na lingaki nanga kokota ngo te mais tango makambo ya Benita ebimaki wana makambo ya libala Benita bandeko nanga tango ebimaki wana bon koyoka façon Karine Mokonzi abandaki koloba vraiment na kanda moko pas possible nga kutu na milobela ki na lobi pourquoi Karine Mokonzi azoloba bongo neti mutu moko yepe azana ba même situation na libala neti mutu moko azana mwa ba problème moko boye mais et travailler kinga penza makasi et travailler kinga na bando comprendre na nga te pourquoi Karine Mokonzi azoloba ka bongo bon mosusu pe na lobaki eza ka ndenge ezalaka mosusu peut-être imère na ye lelo ezalaki bien te peut-être eza na mutu moko apesaki ye kanda mais sur nazalaki na nga sur que non Karine akoki kozala na mwa problème peut-être na ndako libala bandeko nanga yango makambo Evi Kikuli azobimaka na basi mosusu yango mibali ezalaka nini bandeko nanga mibali penza ezalaka nini Karine Mokonzi o bato ebele soki eza na mutu oya fingama na ba réseaux sociaux makasi ya mwasi eza Karine Mokonzi azalaki ka mutu wa ba live Karine Mokonzi azalaki mutu moko ya ba émission penza ebele omona ka muke Karine Mokonzi ye wana na ba émission ye kosala après kokota na ka na Evi Kikuli bandeko nanga kokota penza mingi ya ba émission ya Karine Mokonzi to koyokana sur les réseaux sociaux ya Karine Mokonzi bandeko nanga et diminuaki makasi Karine Mokonzi abandé lisusu koyokana mingi te et dans la plupart de temps to bando mona lisusu Karine Mokonzi bando ya mingi pona opesa moi ba conseil netika ba problème ba luna bongo ebimaki Karine ya kalawana ba problème ebimi bongo akoya kopelisango moto mais depuis
Tango ka Karine Mokonzi bayaki kobala ye tomonaki vraiment différence à makasi, changement ya makasi. Karine azoya na ba réseaux sociaux pour na ko pesa ba conseil na baluna mienzi. Karine azoya na ba réseaux sociaux, je me rappelle même na makambo ya c'est qui encore le nom eza nani mutu na biso wana mwana mwasi oyo mama Olive Lembe abalisaki jumelle ya Carmel Luyeye, Ariane Luyeye, jumelle na ye wana. Bon, kombo échappé nga mwa muke bandeko nanga. Tango ba makambo na ye wana ebimaki na Marc Taboulay bandeko nanga. En tout cas, Karine Mokonzi ayaki sur les réseaux sociaux à côté du kutu na ba TikTok na yokaki conseil o ya pesa ki ndeko na biso ya mwasi bandeko nanga conseil Ariachou ouais kombo ezongi bandeko nanga apesa ki conseil moko kitoko makasi na Ariachou. Donc comprendre que non, Karine Mokonzi a vandeli penza masolo a libala. Ayebi ke malgré que naza star, bato ebele bayebi nga Karine Mokonzi ke non naza star, mais naza pe moi si libala. Apesa ki conseil moko kitoko. J'étais même impressionné na loba ki wow. Karine Mokonzi akala na Karine Mokonzi ya lelo. Donc différence des ezalaki ya makaso moni ke mutu penza amikoti saki na libala. Elle était prête pour le mariage. Sikoyo bota la résultat. Bota la résultat ebele batu bayaka ko finga batu surtout ba youtubers. Oh batu wana bazaka bandumba batu wana bazalaka boye mais bo moni makambo ndeko na biso asali ndeko na biso ya youtubers ya tongo Evi Kikuli. Yango mibali boluka nini? Ozalaki na mwasi na yo ya liboso. Esimba kite. Oye pa ya Karine. E pa ya Karine pe azaka mabe. Kuna pe okie kuna. Kala mingi te. Okima lisusu. Papa Evi luka kimia. Luka penza kimia na motema. Tika kindumba. Lelo malade eza nango ebele. Lelo ba makambo eza nango ebele. Age oyo eza nango deja eza age moko oluka stabilité ya vie. Eza age te ke lelo bimana oyo lobi kuna obimana oyo lobi kuna obimana oyo te. Luka kimia na vivanda esika moko kandenge obala ki Karine to monaki obala ki penza ye oyaki ko honorer ye na ndenge moko ya bien. Vandisa penza masolo neti batu mosusu bavandisaka masolo. Bandeko nanga bo s'abonner na chaîne na biso. Bandeko nanga bo sala partage ya chaîne na biso. Bandeko nanga bo tia ba commentaire. Biso toboya kande ba commentaire mafinga. Soki ozoya na commentaire na yo mafinga en tout cas leka na yo na ndenge moko ya bien. Chaîne na biso ya kisongi officiel to linga kama finga wate. Soki ofingi biso to tie yo na miniature na ndenge ya bien. Toko tia yo na miniature ata soki toza na photo na yo te toko tia yo ka na miniature to latisa yo penza miniature. Bandeko nanga eza pasi. Yo sala penza pasi komona mibali na biso balelaki ndumba na niveau moko pas possible. Surtout mibali ya poto. Kutu mibali ya Congo baza bongo te na ebité pourquoi la plupart ya mibali balingika kosakana na basi ya ba réseaux sociaux. Tomona ki awa libala pe ya grâce temo. C'est ezaika bongo. Mobali ya ye penza abali grâce temo. Abali ye penza kitoko wapi. Mariage, succès, ba makambo nyonso ke bien. Et du coup, après mariage, bon mona ki ba makambo mobala koma ki ko bimisa. Pourquoi ko linga kaka koya na vie ya mutu pona koya ko salir ye? Eza nini? Bino mibali ezalaka nini bolukaka nini? Olukaka ni soki omoni ke na sina balka ndenge ozalaki na Karine. Omoni mwa eloko asika libanda vandisa mwasi na yo betele lisolo ka mikolo yo na olinga batu basi o ba olata soki ndenge nini soki yo pe obandolata ka bongo osalanga bien tomona ka mibali mosusu balobaka bongo omona pe mwasi abando lata ngo te mwasi akomi pe kolata mikolo na ningi basi o bazotia ba maquillage ebele soki yo pe obando tia ba maquillage wana na kosepela. Omona pe mwasi peut-être azaki na di genre ya ba maquillage te parce que yo mobali olobi mwasi pe a se soumettre mwasi pe ake a changer na ye na ndenge moko ya bien. Batu lelo bazoya kofinga Karine Mokonzi ke amoni boye pa zoki mobala mutu bandeko nanga na minute oyo ezo sala pasi bien que Karine Mokonzi azoloba na yeke no batu ba pesa e force te azana na makasi boye et ça la ka choc toza batu. Mutu o penzo lingaki, mutu o penzo consideraki, mutu penza oyo obande ko s'attendre te que non mutu oyo un jour a okima yote.
diku ka boye makambo komi kobima bongo esalaka pasi bandeko na nga tozala na mitema makambo ya bongo yango bomonaka bato mosusu akufi ata kokufa kwei ka boye akufi deception ya libala esalaka pasi ata mutu soki azoloba naza na nga makasi mais dedans là penza ka o ba Camerounais balobaka dedans wana mutu azolelaka esalaka pasi bandeko na nga eza pasi ya mingi makasi na minute oyo totika nanu kofinga Karine mutu oyo penza ifo tosabola eza nde Evi nani Kikuli mutu akosabola penza na minute oyo eza nde Evi totika nanu Karine Mokonzi ba oyo bazoya kofinga Karine Mokonzi totika ye minute oyo tosabola nde Evi nde mutu penza oyo ifo toya tosaboli aza mobali mabe aza mobali alelaki ndumba pa makasi eza bien te oza na mwasi oyo aza posé mwasi penza se maîtriser mwasi penza lobi ke non na tiki nanga ba makambo nyonso tu na tiki nanga kotaka ba émission na tiki nanga ba makambo ke non bitalatala bato ba monaka nga mingi naza déjà mwasi ya libala ba relation mosusu kati na ye pourvu ke abatela libala na ye mais yo mobali kindumba olati yango boye bandeko eza pasi makasi yango to lizelaka ba audio mosusu ba audio ezoya nango kaka kala mingi te Karine Mokonzi azobimisa ba audio ya somo bozala toujours branché connecté na chaîne na biso bandeko nanga pona kolanda ba audio ya somo tokomi na mwa suka ya partage na biso bandeko nanga bye bye et à la prochaine.